Mbote na bande konyo so bozo landanga kombo nga Rachel Ngoy, ministre de la vérité ngam na présentaka émission na bino Totonga Congo lelo na tolo bela ba congolais to solo la sur détournement et pourquoi ezali très important pour na IGF à continuer ko sala musala na bande konangai omoni mboka oyo mesani na beaucoup de corruption et kozala facilité pour na changement et kotambala moko. Naza vraiment ko remercier bandeko nyonso ya IGF na musala bazo sala bandeko na ngai kala to vanda kala to yokana nu batu bazo kangama nde bazo kangama te lelo tozwi moyen ya koyeba secret ya koyeba ndenge bato ebele bayiba kambongo menga naza ko encourager bandeko na biso baza na Congo tango zomona eloko oyo ya moyibi na kati ya bazo yiba mbongo ya leta pe yo sala kana bisika boye koyo kasoni te benga IGF aya kosala musala na e bandeko na ngai mboka oyo soki tolandi ba mbongo na nde bato bayiba ki te yo ko comprendre que bato o babandai ko recevoir mbongo na cash. Comment fait-il au cause de $100,000 memela mutu na mallette na sac ya munene oke ko pesa e? Omoni na bamboka net États-Unis nde tozo vanda awa mbongo jamais le kanaka cash ele kaka toujours par chèque. Eza na banque moko compagnie yokana na bango pona ba chèque nyonso ba montant nyonso ba dépense nyonso compagnie salaka eza na compte dango mutazo yeba ke chèque ya $100,000 ba pesa ki par exemple ba pesa ki Rachel Ngoy asalaka na département boye Rachel Ngoy nde mutu akendaki akashaki chèque oyo Rachel tanga akashaki chèque oyo ezalaki date boye Rachel asalaki asignaki contrat na compagnie boye po batonga nzela po basala hôpital tanga pesaki bango mbongo asignaki chèque na kombo ya compagnie et bimi na donc kombo ya compagnie na niveau ya banque oyo ba signaki contrat nango et ke epesa meli bato o bazo sala misala tango esali ndengo wana esali nini compagnie aza na trace ya koyeba nani akashaki chèque apesaki nani asalaki nini mais oyo biso Congo tozoka ba détournement bato bazo bimisa ba cash bato bazo salela ba carte visa pona ba makambo personnel na bango mutu moko azo landela ba dépense te lelo tomoni IGF akomi ko landela ba compagnie lelo akomi ko landela na sens que ba koma na niveau ya miyibite. Tolongo wana toke na deuxième problème mususu tozana ngo ezali IGF akangi bato ebele IGF akei a contrôler akuti ba miyibi ebele mais ba miyibi wana bakangami mais ba bien na bango eza toujours là na mboka ya États-Unis ou bien na bapoto mutu tanga sali muyibi ayibi mbongo gouvernement bako saisir mutuka na ye bako saisir voiture na ye pardon bako saisir ndaku na ye bako saisir biloko oyo azana ngo bako bloquer compte na ye pour l'État a récupéré mbongo na ye mais ne pas na biso bazokanga bato mais bato wana ba famille na bango ba compagnie ezali ba ndaku na bango ba somba ezali eloko nini ezopekisa l'État congolaise akende ko botola biloko wana pona ko récupérer ba botoli ba lopangu wana oyo zana ngo batikeli yo peut-être lopangu moko ba botoli ba lopangu wana bateki yango ba récupérer mbongo à l'État. Il faut que ça la bongo ezaka kateke to kangi bango et puis c'est ça. Mutazo continuer mbongo na banque na yezo continuer nango kozala normal il faut ko bloquer compte l'État récupérer ou akoki ko récupérer wana eza vraie punition donc pour ngai totika ko pesa bato ba cash totika ba je okangi mutu mais bozo botola ba bien na été et pesi mutu makasi ba o batikali bakoloba ata bakangi yo ba ko saisir ba bien na yote to continuer muyibi mboka o emesala na muyibi. Eza toujours très important que la stratégie ya sika ya ndenge nini tokoki ko éviter ki moyibi oyo tango komi ko botola ba bien na bango bako banga bakoloba l'État komi ko botola mapangu akomo botola mituka akomi ko kota na ba compte na biso ko récupérer mbongo na ye ya muta olinga ko yiba te po mutu moko ko linga te ke mbongo na compte be mapangu oyo ya swaki ba botola yango. Comme on a Rachel Ngoy, ministre de la vérité, ngam na présentaka émission na bino Totonga Congo ko bossa na ko s'abonner et ko bossa na ko fina cloche wana te po soki to koti ba vidéo ozala mutali boso ya ko recevoir yango. Bye bye.